Bandeko bambote na biso eza bongo wabino la reine Nzinga mwasi makasi modie Vencedora mwasi walongaka bitumba. Bon, lelo bandeko nanga na yedi bino lisusu recette ya madesu. Recette oyo ya madesu na yedi bino eza recette moko nalingi vraiment na lakisa bato ndenge nini okoki kolamba madesu na vraiment mbango sake courant eya vraiment mingi te. Biso mo toyebi ke bato apoto ba courant na biso vraiment espesa biso vraiment mutu pasi tango yaka na fin de l'année. Biso nyonso vraiment toyoka pasi po ete tozong saka telima bambongo tozong sa bambongo ebele siko lelo la reine Nzinga lobi non akolakisa pe ba maman ndenge nini bakoki kosala madesu na bango po ete ewumela te ewumela vraiment mingi te na moto. Yango na pona kobanda lelo nakolakisa bino ba biloko nanga oyo ekokota na madesu. Soki pe bino bokotia lisusu oyo yebele wana eza ça dépend moto na moto ndenge alambelaka madesu na ye. Ok, to banda na lakisa bino ba biloko oyo ekokota na madesu nanga. Tozala na besoin ya madesu na biso oponi yango vraiment kitoko osokoli yango. Après tokotia ai bozomona ai nanga déjà na zui déjà bambuma 4 mbuma. Après na ninyo makasa ya solo na tomate na biso ya mbuma, tomate ya linzanza, quel tomate nyonso koki kolambela yo kaka ndenge kaka kosepela madesu no ezaela. Après muscade, après tokotia lisusu fefa wana eza makasa solo na lakisa bino euti na pake oyo. Après mafuta na biso ya mbila na paprika, piment na matungulu na biso bozomona we. Yango biloko vraiment oyo kokota vraiment na recette nanga oyo na kosala ya madesu nanga. Kolongola mifino kuna biso tokotia madesu na biso na kati. Madesu nanga na sokola tiango déjà bien. Na sokoli vraiment madesu nanga bien na tie sikoyo na mai nanga oya moto oyo silaki kotoka. Totie madesu na biso na kati. Bomoni na oto tia madesu na kati. Tokolongola sikoyo madesu na biso na lituka na resho. Tolongoli madesu na biso bomoni awa. Bomoni bino moko totia yango sikoyo na mopanzi oyo. Tokamata sikoyo lituka na biso tokokanga. Bomoni yango bien nakangi yango nakangi. Après nakotika yango 20 minutes nakangi yango na mifinu kuna biso penda 20 minutes ekozala kaka na position ya kokanga 20 minutes. Na topusa boye topusa yango na moto. Sikoyo tokotia mafuta mbila. Nazongisi madesu na omoni ke madesu nizongi eza so moto te. Tokotia mafuta mbila pona zolamba madesu ya mafuta mbila. Oni totie mafuta mbila. Après tokotika yango boye tokofinika yango. Solo kotale la moto eza mabe. Otale li moto akokufa olale li nzete kokwea tikanga na bwaka miso nanga ikolo esika lobiko ekota papa sinanga na yebisa moto te ata na bampiaka na kota bonganga te mipepe mbonge na simba kaka kozima na yebi lisungia moto ezande vanite ata eumeli na zozela tununga ona yebi epai na Yesu nde lobiko nanga ye ezali Pinsoli nanga un jour akopangusango loboko na litama un jour akolongolango babota ya motema un jour akokamusango.
faut que appela que ndembe na biso ebela mwa moke bien sima tokotia tomate na biso na kati. Bien bon moi que madesu nanga vraiment na kotokisa eumeli te bon mais kapena système rôle bon moi napena que la reine nzinga mazolo ba vraiment eza solo madesu na vraiment eumeli vraiment te na moto. Simbangana loboko mokili mabe mingi nakosuka wape nakosuka wape nakima wape malamu ekomi mabe mabe ekomi malamu nase na moi kondima ya bana na bato ekomi kosila ekomi kosila yawe. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Celui qui au sein se sanctifie encore, sachant qu'un jour il moissonnera ce qu'il a sémé. Simbanga, simbanga, simbanga na loboko. Papa, souviens-toi de moi. La pesa yo bolingi na ngai. La pesa adolescence na ngai. Omwana kaka toluka yo. Jésus, souviens-toi de moi. Mokolo yo kozonga kobosana ngai te mwana na yo. Atana koyemba na yembelaka yo. Souviens-toi de moi. Na sepse bango bango koluka yo. Oui, c'est comme madesu na biso nde bosili komona kaka ke na sali sauce nanga
sauce nanga vraiment ebeli bien bino bomona vraiment nde na salaki yango na zwaki vraiment temps ya kosala sauce nanga so bomoni tokotika on kaka quelques minutes po ete madeso nanga se ebelaki nango déjà madeso ebelaki sauce nanga pe ebeli vraiment bien tomate nanga vraiment ebeli bien oui siko tokotika on kaka na moto moko ya moke esenga vraiment po kodimine moto po ezika te tokotika ngo sikoyo mwa totiaka neti mwa ba 10 minutes oui madeso na biso ebeli bomoni madeso ya la reine nzinga ndenge ebeli tokotombola yango tokotia na sani madeso ya la reine nzinga ye madeso ebeli o madeso ya mafuta mbila ebeli o mapasi nanga nayebisa moto te ata na bampiaka nakota bonganga te mipepe mbonge nasimba kaka tomoi teke tokolela yango na mwa likaya moko ekisa na mopanzi likaya bwasalaki ndeki après kolela yango na fufu na loso donc bon appétit la reine nzinga alinga lia na ye madesu donc so esi madesu mafuta mbila ezala vraiment goût makasi bon appétit.